ça na ba conseil. Ba papa ba un bon tonton na ba une grande dame venez. Mibali. Bat misu ba nga mis de mission côté la mibali trop. Na côté la mibalité. Na côté la paix basité na suite naza au milieu du village. Na côté la moi c'était à côté la mobalité parce que bas c'est belé ba souffrir. Mibali bébé ba souffrir na ba relation. Et naza na droit au côté la mutute. Mais ça côté la mutute, mais ça zara au milieu du village. La famille, qu'est-ce qui s'est passé? Ngale bat babé nganga na déontologie ya miss de miss ya coucou la famille na beta ali sola mutu libanda te. Nga ta ozanani na beta ali solo te. Nga so bengi ngobi mister problème na nga boito. Bomba nga na yo. Libando yo kate na banda makambo depuis 2020. Si je suis na réseaux sociaux, c'est parce que Dieu a voulu. Oui, nzamba linga kina za na réseau. Na yako loba makambo eza bien. Esunga ba famille na biso bana na biso mibali na biso. Lisolo ngo eza nini? Merci beaucoup bango. Lisolo eza nini? Bo partager linga direct. Sœur nangai, la sœur azana pays moko kaka awa na poto. Lisolo na beteza mutu azana poto. Ndeko mwasi ya lobi boy. Problème les aboy la famille. Bino bo tcha ba commentaire bo aider ndeko mwasi parce que a omona waza pe aza abonné na biso. Bava nana mobali na ye, basali 20 ans na mariage na bango, na mobali na ye. Mobali abala ye. Mobali na ye vraiment abala ye. Ndeko mwasi mobali abala ye, bava nana bango très bien. Et ko sala ke baboti pe bana, baza bana bango ya kitoko nzamba pambola bango, baza maman ya famille nombreuse, baza vraiment bien. Mais la sœur aza genre ba sœur oyo, ya ba sœur oyo, alingara vraiment vie ya libanda te. Alinga ba via ba kokende ba barte ba libanda wana. Mais mobile ne de tas temps abeta moi tout na moi ba moi banganda ya ba tonton na biso ka ndenge zalaka moi ba restaurant ndenge zala mais ya za pena genre wana taza genre plus alingane makamanzambe ba voilà. Et ko sala ke moso mobile na sengi auto nzela ke ndenge zalaka kana ba couple ba yebi ko se respectane o ba ba valeur na bango ba yebi ke moi ça na valeur mobile na valeur mobile soit nga bima aitu na moi c'est est-ce que je peux aller faire un tour, je peux aller boire quelque chose ya lo bané c'est pas grave, tu peux sortir. Et puis mobile soit bimi soit zongi ezala nango bien ezala mo kutu yende ko moi si ya lo ba ke non tu peux sortir si tu veux hein, tu peux sortir, moi je sors pas. Moi, mobali pas beti tourne bien calmement. Na aussi sa bijou. Mobali pas bimi a beti tourne et ko sala que na mboka o bavanda awa na poto ezana camarade na moko boy copine na ye parce que ezana mutu mo boy o esprit na bilomba leko tutana bo beta na masolo abi copine nga ngo miss de miss soki to bi bona bolamu na ndenga relation nga na ye bolamu eleki ebele boka na oli solo bo meka ko aider abi bolamu eleki ebele miss de miss copine nga na asalila nga bolamu ebele il faut tapoter hein copine nga asalila nga bolamu ebele to kana très bien na relation na biso ki master et loko kaka salinga pas ses amis camarade nanga copine nanga azalaki na libala na ye boyoka li solo très bien pour comprendre ezali solo moko ezo sala pasi nazo koka menga na pesa qui est quand même conseil mais bino pe bo meka ko aider bijou soko memanga na ba vitesse boye e simbati ko memanga na vitesse te li solo oyo na makambo na bandango na 3 ans d'expérience ya réseaux sociaux don na yebi s'il te plaît ko memanga na vitesse te please ko ça ko pesa nga pressure te ko pesa nga pression et ça nga bien te après l'être au soana masula ba sac banini au mona ke na soano kitorote s'il te plaît maman tika na battre la humeur na zana onza masinga grâce na zana humeur a bien s'il te plaît yaya o changa pressure o changa pression j'aime pas yo lo bano bien mais mutu mususu akoti o azala so ndeni so amoni ba message o koma mutu mususu akota si ba message no eza bien te ko ça bon te merci beaucoup. La famille de Miss Demis. Ah, au moins, il y a des gens fragiles. Au moins, il y a des la famille, non, c'est pas grave, c'est la famille. La famille. Bon, quand on lit solo pour vous faire une explication, bijou, yo kali solo. Yo kali solo pour baxer. Oye, osungande konanga moi si parce que asa abonné na nga ya tongo. Ngai awa na ba yaya mikolo batalanga, na ba leki, na ba to ba génération na ngai batalanga, pe ba benga plutôt ça la ba conseil, to sungande to ko sunga. La famille de Miss Temis
3 ans on a réseaux sociaux na makamba coaching donc ça va déjà. Nde commence à benginga lobi miss na problème. Na za na copine na poto place to vana awa. Na bombi mboka wana ya poto. Copine nga wana aza malamu po nga aza copine moko yanga ya malamu. To va na ba moment ebele. To sana to apé malamu na ebi famille na ye pa ebi famille nga to kutani na poto mais to lingani etanke ba copine. Boy ba jara ba copine wana. O to lingana ba mingi wana. O akoma mwana mama na yo makamsuku to oyebisa ye mo yebisi bandeko na yo te bana mama na oyebisi bango te ye azaki na niveau wana na copine na ye. Et là on y s'est passé ye aza mwasi ya libala ndeko apesi ngali solo aza mwasi ya libala aza mama ya bana aza la mobali na ye bon tonton na ye na mobali ne basali plus de 20 ans batu o ba yebili solo oyo na bamboko bazali ba yebili solo na obeta. Parce que ma sole belé na obeta bato belé bozo benga bata Londres bata ba Paris ya ngai so Saint-Esprit révélé ngelo ona loba na lobaka. Et puis si on t'a contacté nga na analyser li kamunenge ezali nga sala ba polémique te ngai awa miss de miss to ya ko tcha batu na jugement te o pona ni non muta parfait azate mutu nyonso za mukolo ebelo ko sala soki muninga sengi au conseil eza juste pour ça abakisa 1+ nga na lekisa batu na ba jugement te na lekisa batu na ba tribunal te na bi ko respecter mutu o elinga li solo pe mutu ay ko senga nga conseil na ba toujours ko pesa conseil bientôt pe conseil nyonso coaching nyonso en privé comme payant botika na 2 mois novembre na décembre na janvier sur ko continue na WhatsApp na ngeko koma que tu veux payer combien 30 par minute 30 par seconde et au comme bongo profiter. Qu'est-ce que les camionniers les qui ba camarade ya lelo nazo comprendre binote boni balinga bava na mabala te bolingi bandinga bazana mabala te to ezandenge nini nini yoko salama ndeko mwasi azana kati ya couple na ye azana mobali na azana bana na bavana na poto mobo ya awa ya grand pays mobo boye bimboka mobo ya poto to benga ngo grand pays master na ye copine na ye baba ye dans les 5 ans ponga beta mimi ba sola ba ye mikolo ba ye ngo dans les 5 ans copine na ye azalaki mwasi libala mais bakabwana na mobali mais akoma azo sala vie na ye mais aza mama bana. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko mwasi alobi boye to vana na copine bien ngai naza jara ba fio na bimara te ndeti o na ke mwa ba na ke mwa restaurant mwa ngana na linga penza te bisemis eza ndenge na nga na linga ngo penza te mais mobali nanga moi de temps en temps pour yango aloba moi français aloba moi anglais aloba ni yango pa timbe de oswano sa dire ke muto atimba atimba maga ke na baba te mais spirit eza bon de bien moi c'est libala il faut mon esprit pour ata libanda ba lingio oboyi ata buzoba moko boye o telema o ba keba moi ça libala zara moi so ata la randa ku boye azo landela ndako azo coacher azo checker papa mikolo azo bimanini papa kendaki wapi atindelaki nani mbongo ngana yebite atindelaki ba fami mbongo foko talaka ndeko mwasi ayeko sala nini ndenga sa mobali ya mobali beta tour sala boye ngana tikali nanga non tu peux sortir toute seule ça va mobali n'est pas comprendre qu'ils a ndenga mabete déranger à bangote nzoka ndeko mobali un bon tonton ndenga kendara libanda azwa moi petit ami to benga na chiza bobenga bango ba chiza moi makangu moi petit ami dehors homme marié petit ami dehors. La sœur avant nana mobali avant mobali à comprendre ma comprendre bien te pour moi si soki mobali soki moi manianga nyanga comme na kati ya couple basi nzamba sa so grâce tozala moi 6e sens moko boye au moins nzamba wala kisa OK keba mobali akomi na makamoko boye au moins mobali moi ba biloko moko be kotaka ba kobwaka ba poubelle na ba butu ato senga kete me ona kena ko bwaka poubelle mobali ovani ba pona vani na voiture ovani lo kitisa ba glace mo romona matisi ba glace étouffement na kati azomona étouffement te po téléphone li sonne le kikitoko ba je wana il faut kokanga bango penda bien omona mobali azaka ka sima na téléphone wana sekekeba ikamobo eza wana biso to yebi ba je wana tout mobali alingaka bana basimba téléphone ite soki bana basimbi téléphone donne-moi le téléphone quand toi tu joues avec ça tu charges pas papa liboso mona ntango atali la téléphone lo baraté bongo siko moi zu téléphone okomika ko bunye bo charger raté so bo saleli téléphone ye wana akoma ko comprendre
mais alobi nazotala ndenge ndako ezozika ndaka ba voisin ezozika nzoka mobali lera bimaka libanda soka kena nganda ba mibali mi bazana ba stratégie wana bango nyonso te pete ba benga basi seki azaka na mwasi libanda omona bengi soka bimi libanda ke restaurant ake bar mwasi na yebi ke mbala ke bar. Allô, oui ma chérie, naza awa na la belle congolaise nakutana batu na yote nana batu no banani nakutana Miss de Miss nakutani na Tanya Miss de Miss azawa nakutana mutu nakutani pe na Pirio best friend na Pirie Tanya pa zawa Tanya zawa oh Tanya zakuna Tanya mutalibanda Tanya mutalibanda Tanya zawa toi na ça va chérie nzoka tango alobaka ça va chérie Tanya zawa tonton asi azwa déjà chiza azwa déjà chérie tonton ya poto eza sur la poto eza bio eza matière ya wana azardia tonton wana azardia na mwasi soka komi na bar abengi sikoyo tonton wana azaraka soka komi na bar omona bengi mwasi na epona ocha mwasi na kimia ke je suis bien arrivé na zawa na kutengu na master na yo akuta na master ya camarade ya copine ya mwasi ne trop parce que copine ya mwasi ne aza plus mutazaka libanda aza na ye na libala te aza na ye femme seule azwaka ta na ye a vivre na ye aza libre mais mobala benga po a sécuriser sa mwasi ke kimia nzoka chiza copine oyo tantine na biso copine oyo un bon tonton mobala libala azwa copine na libanda aza pire petite ya best friend petite ya pire master wana ndako mama camarade asala muninga mabete pire mutu ndeko na yo camarade no kosala muninga mabete boko na facilito sala baninga mabe muninga na azana na libala yoza libanda mais bozaka ki master parce que ça n'a rien à voir so muninga yo posano mais oza divorcé et un problème te ozaka na ba relation parce que to uti musika to sala mambebele mais mobala muninga ya ndaku ya pire yo libanda azui copine makangu mais yo siko na copine makangu wana bo api ba pire sœur na petite na ye basala kindeni boyo kalisolo na kati ya bar bakoti tonton na so ye na baba akuta na pire camarade ya mwasi na ye ponze obi kaka na bamboka ngo bapoto nde tozalaka to yeba na makambo omona tonton pa bengi mwasi na ndaku ke na zawa tokutani na Tanya tokutani na Miss de Miss ye mutu ye mutalibanda metanga zolo babongo makangu pa vandi pembeni master wana master ya mwasi na ye azata suna table na mususu sikoyo ndeko mwasi na kati ya ndaku oyebi kaka ke mobile azana master na ngai donc sécurité ezali nango donc nyonso kitoko na kitoko et ça la mabongo beaucoup de fois ndeko mwasi na kati ya libala ayeba te et kokoma la temps moko boye ndeko mwasi na ndaku 6e sens ndeko mwasi aluka ne nzambe ayebi na nzambe nzambe ya mawaka ndenge alakisa biso makambo ebomba mapo nzambe akolakisa ata libanga ya noir eloko ebatami na sali libanga noir nzambe na biso a révélaka alobi na ngai le Dieu de Jérémie 33:3 invoque-moi je te répondrai je t'annoncerai des bonnes choses cachées que tu ne connais pas likolo na nzambe alobaka les choses cachées c'est pour moi les choses révélées c'est pour vous et vos enfants la Bible dit ça makambo eza ya kobatama eza ya ye oya révélé apesa ngo biso poto yebe loko ni ezo nyokola ndako ezo lelisa ndako nini ezo leka na ndako no nzambe ana kolobela yo ngapi nzambe alobela mama na biso na Congo siko likamye etoleka ndeko mwasi ka ndenga sambela ndenga zane cool ndenga zane bien a remarquer mobali akomi ndenge mobwe mobali ne lokwa linga ke mingi ayebisi mobali na lobi chérie je te comprends plus ces derniers temps bobi libalo ezalaki baloba pe français bon baloba ye mo français na ndako mwasi na mobali baloba français ngape ya moso na sigi na loba français oh chérie je te comprends plus comment ça Abi qu'est-ce qui se passe tu as un problème tu veux me dire quelque chose oh non rien moi c'est ça monaki na téléphone mobile na ye moko mususu ngine ka téléphone isola ka téléphone ebenga mobile azali so na salle de bain téléphone na mobile est sonné mbama aya otala téléphone na mobile boye ekomi ba kombo nde ba lusaka ba kombo te oyo kaka ko pichuna eza pichu e pichuna ya komisango pichu o p
au mona ezalaki okola o soki komoni ndeka mibali basala rango wana bato basala infidélité na ba couple boyebi nde bosala ba komone bo balusa rango wana mais bato baza na nzambe bato ba comprendre makambo atali eza yango te eza ya bien te asoyi na mobali azalaki mbala mo ouverte mobali ayebisi eke mobali ayebisi po mobali alinga atalela alingaki mingi ayebisi eke excuse moi nakutanaki na mwasi naki na petite copine moko mais excuse-moi moi ça dit tu dois arrêter encore français sozolo ba na bolingo tu dois arrêter ndeko mwasi alobele mobali abi OK bayoka na mobali mwasi avanana donc nzoka à chaque fois le mobali azo continuer ko bima mobali azo bengana azana ser wana master na ye baza ensemble master na azo mona sikoyo mwasi wana ya ndako camarade na ye ya libanda ndeto zalaka ozana copine o me copine pas na ba copine na ye sikoyo bango na le master na ye wana libanda le rabimaka libanda azana ba copine na ye wana omona bazoke la fille mwasi ya ndako mawa oh mais yo ozaka kutu pire tanya koleka kutu biso mais ndeni ozomona mobala tanya na bar na mwasi musu petite na yo oyo mais ozaka wana oza l'aise ochaka bango à l'aise olinga pena bazala à l'aise ote ngana lingana nga kokota libala ya makambu ya ba marié te ngai nazana nga divorcer na lingina nga kokota libala ba marié te polo balo bakenga na baby saki libala ya pire ngai ya master nga na lingina nga kokota tabi wana aza mutu na yo mwana mama na yo mais likambo zo sala bien te ba camarade ya sœur wana libanda ba gangela rafi wana mais etikala ka bongo donc mobali pona ye tango bima libanda azarana makangu na ye azarana à l'aise ata moni master ya mwasi na ye azaraka à l'aise pour bien que master mwasi na ye achaka à l'aise et ko continuer la famille et ko koma sikoyo boyo kasiko li solo ndeko mwasi pire master wana leki na ye aye kobala leki na ye aya poto tango aya poto sero apesinga li solo na pirier bango bayambi leki na bango bayambi leki o auti Kishasa tango bayambaki ye do ayebi leki wana ndenga yaki bolika soto uti bandeko na so ba uti Congo boyambi bango pirio pe akoya leki na biso ta opesa ba cadeau bazaki bien et yo koma na tango boye leki wana mwasi alingi abala tango alingi abala et yo kosala ke ndeko mwasi ayebisi kamana lobi en tout cas ngai echanga à l'est omoni likamwa mobali nanga na yo kake yo yebi yango mais yo osala nga cité o te copine ezalaki te ke ona mona bango à chaque fois ngai na linga te ko bebisa libala na yo ne yango wana moi na linga koloba te ta ona mona ka tonton na mwasi bwebwe wana bino yo za mwana mama na ngoza pire nga na bi mama no na yebi famille no yo yebi yanga ndenyo ko tika nga bote tala ka bat ba koloba ke ngai na za célibataire na zo boma libala na yo alobela de ya camarade il fallait batika batikite ndeko mwasi copine siko best friend copine leki na ya mwasi auta Congo aye ko abala tango azobala abengisi batuti alobi ke na bengisa batu abengisi pe camarade na ye abengisi pe camarade na ye pire ye pe na mwasi libala yaya oyebi ke nani Solange azobala Solange obala mi mobali na ye azoya tochaka dans une semaine dans 2 semaines mobali na obala abi oui mobali ya obala ye tozala posa to sala boye to luka sal ba bongisi ba planifier bien nyos fala tika kaka pire master ake ko bengisa susu fi wana makangu chiza et pourtant mobali ya tantina biso asi aboyi na relation wana na fi wana libanda na makango aboyi pour moi ça tchake pe na mvuya aboya ki atikaki yepe subul moi c'est libala pe subul ayebika ke bazo sala ba programme ba kende bwe ba sombela leki ya camarade na yebi loko e kozala bien bwe wana sikoyo e kokoma mukola fête ezali soyo tsheli na poto e kokoma na fête tango ekomi na fête ndeko mwasi ayebite ke babengisi chiza wana makangu babengisi ayebite babandi ko bongisa omweleza na salle bolamba ki déjà sko bobandi ko bongisa na salle kutu te na ndaku ya camarade ya pire master na ndaku ana ndaku munene na jardin na kati ya ndaku ya camarade na ye donc camarade na ye donc ezalaka que so ina ye kuna na kobeta porte te na ofongola porte maman na okota na koti na cuisine na zubi logo na bandi kolia oyiba ki camarade wana ko makindeko wana ndeko mwasi siko asali fête ya leki na ya mwasi camarade n'est pas aki wana basali musala ba lambi ba décorer basali boye et comme presque quelques temps boye abi na komi ata ba 20 minutes miss de miss
tozaki na jardin libanda nazo bongisa bakiti nazo bongisa ba vrai tozo solola famille ndeko copine nga wana pirnga famille na so bazaki wana tozo seka na ba ona baleki na bibali na ba mama na bango tozo seka na mona ka copine nga pi master nga ayemba la mo tikala kata ba 20 à 10 minutes miss de miss awe bisanga lobi nzambe na ngai copine nena isoka ke petite wana pas aux allées petite wana pas aux allées yabi petite nini abi kasi chiza ya papa chiza ya daddy chiza ya papa pas aux allées abi copine na papa abi me yo bengisi copine na papa ndeni o tenga na bengisi ete copine na papa ndenga zana insista ki kaka yepe fois za na fête wana abi na nga kutu soki nga na invité te ye moko akoya par force boy wana abi yoza abi miss de miss mutu a baby si libala na nga na mobali ko swane zaina kati ya libala na nga mobali na nga kuta tika mobali na nga senga nga ba pardon camarade na nga ayeba ki makamone mobali na nga zo bima na fi libanda me camarade na nga ngwa bengi si penda petite wana kaka na fête ya leki na oto yamba na poto leki na yanga za leki na ngai aza leki na poto koma famille abengi si azo yebisanga ke na lingaki kutu ko bengi c'était mais a insister makasi fallait kaza na fête il fallait kaza na fête wana binanga soki na bengi si na fête wana te ye moko akoya par force abi miss mutu aleli sanga na libala na nga petite moko boye mobali na nga abimi na petite wana quartier na biso ba mona nga kutu subu pona ke na bar te master na nga baneko mona mobali na ngai ndenga baneko bima na fi wana so ba kuti pe na ba bar ba vandi bango nyonso master na nga na tuna ye abi otenga na lingana nga koloba te pona obebisa libala na bino mais master na nga ti en pleine fête ya leki na ye nga na se pulmoner na otika ndaku na nga pona ya kosa misala miss de miss mais camarade na nga lobi na nga wana famille mobali ya leki ya camarade na nga famille mobali to oyamba bakomi pembeni na ebisi pourquoi osali bongo habite insistaki abi miss donc na vandi na oki malaise salinga wana tension ko matata na ba 18 ba 20 tension ça rappelle ba 18 ba 20 nzambe tous a trahi même avec nos copines nos sœurs nos cousines la vie c'est un combat c'est vrai c'est vraiment la vie c'est un combat tozana banani mbala moko aoki malaise salié aye pembeni na telefone parce que mobali na ye aboya ki makangu ya bachiza mobali na tika ki bêtise wana tika ki yango asenga de moi si pardon kozonga ya sunzila wana ti abengi mobali na ye abisi ça va abi oui ça va abi chérie je suis abi chérie Atunie comment là-bas comment ça se passe comment abi non ça va ba famille bazoko makalate tu es où Abi, non, moi je m'apprête, j'arrive là, bientôt je serai là. Abi, Oebinin. Oebi que copine, azobing ça, pour le bar français, couple là-bas. Copine azobing ça, la chiza, ba bien mon chiza, ba makangu. Azobing ça makangu azoya. Mobala abi c'est vrai, makangu ozala, abi oui la petite ozala. Mobala abi ne boy. Aibi moi sina linga moi sina tellement mais belle bazarata a tricher soit linga kayo soit boya ko perdre yo aibi toujours ko apaiser malgré buzo beza pa na yi alobi na moi si vous alobi OK pour moi ça va pas me déranger si la petite sera là mais si pour toi ça te dérange je peux venir te prendre et puis retourner à la maison yabi non. Je ne suis pas seulement ici pour ma copine, mais pour sa petite soeur. C'est une petite soeur à moi. Et sa maman et sa famille n'est nyonso. Baza awa. Na okendete. Yo yaka. Problème de mobile abi sois calme, chérie, sois calme. Papa, c'est toi qui as fait ça. Si je suis à ce niveau, c'est parce que toi, yo mto bima libanda. Webika biso tozara likambo te lekaki 2 ans pour bandela ngokaka, obando répéter, ozo répéter. Papa yoki déjà malaise. Papa va passer malaise. Ya musika. Akati. Quand wakati,
famille mobali ye famille mobali ya asali makasi ya sepela mobali n'est pas koti ba vaina mobali to mona ka boy tindindindi la chiza akoti encore ba chiza pende bazalaka ba mi basi mibali na biso nde bazalaka on peut balinga ba se faire remarquer la présence remarquée bozara so moins bozara kwa bato mo boyela ka nde basi mibali wana ba chiza bayaka olinga te ke bato bayeba ke yo wana bimaka mobala muninga mais bino lelo bolobi te akoyeba ngo soka yebi yango na CCT akoyeba ngo na TikTok akoyeba ngo na Facebook na YouTube na Instagram akozwa bambwakela mais yende mutaza Maria yende mutaza première dame yo sala kaka na mobali na ye bo sala kaka bino mibale bo zala bino mibale yo komi kokota suti na ye ozomona mibali misuba zaka soka za na makangu soki yo makangu komi ko simba mwasi ko molinga mwasi na yeba mingi akoboya yo po akolinga te mwasi na yeba. Faut comprendre la stratégie wana pour ça la rabongo te sala kaka yona mobali wana bachiza bazara bongo soko moi ça la tiki na lubutin asomi da lubutin pas miss de miss bon bazara bongo bachiza wana basoma ba lubutin au moins bachiza wana balinga ngoza toujours coquette chiza koti chiza tango koti moi c'est libala asia landé oke biso basi mabala tozala to landa kama kamnyos to yebi déjà mbanda na biso boyebo wana misuso bakena likolo ayebi na taille ya mbanda na yazo mona boyeboye donc ayebi donc a chiza koti mwasi mobali mbala moko makila njote che wow les arabons mobali chebwe makile che poa kozwa na AVC mwasi pe mbala moko tanga mwili la chiza ye moteme che poa abandi kotala atali mobali atali sko réaction mobali na mobali so abi yo na pe mayasit na pe muyibi mobali kuta calculata la chiza pa bi bozawa bokuta na makamna bino la chiza camarade na famille ya serwana na camarade makas na famille ya meilleur ami bazo sola na bandeko na mibali bazo seka siko ndeko moi c'est le bimbis temis donc ba komi pe na famille nabi likambo eza musike ba koma tina bandeko akoma ti pire pe na bandeko ya camarade nanga boy bazo seka lokola famille donc muto ayebi bango te so atala ba ke o pe na baza famille azotala bon ba sala bon po ba chance ko mal à l'aise yo siko moi c'est libala ko tepa te yaya za poser mobala za yo za poser ko tepa te zana mobile no bosolo la zana bino à l'aise zala à l'aise papa certifié de makambwana yo zana à l'aise poso ko tu papa susu motema moto ba chiza ndinga ba kuma ko seka ba jeton ba kuma ko sa ba bilo mobe ba kuma ko sa bilo mobe po o mona ki o moni beta ye kara tala mobali bo seka créer ba masolo na bino bolingo malgré au sepeli na motema créer ba bolingo mo beta masolo bana na ndaku bo seka bo beta ba boye et ça là bon motema passe lo ba ko mele texto bo seka nde boye moi ça on passe au seka et ça là bon mabe ndeko moi si abi na otala ka réaction mobali Nathalie ngai moko natali réaction mobali Nathalie mobali azaki vraiment à miss makamwano c'est ça mi fête entre autres aussi c'est fête miss to bimai na mobali na ngai to kenda na biso bango batikela na ba fête na bango ba master ya best friend na ngai ya meilleur ami na ngai ba sepela na comportement na te sale bango bien ti tant biso mobali na mobali tozo na ndao na si mobali tu as vu ce que tu m'as fait tu m'as humilié jusqu'à ce niveau c'est parce que na bana ko pesa autorisation ko bima yango humilié nga oyebika ndenge zalaka mobali s'excuser lisusu et si li wana te la famille bato bakomi koloba bato bazoloba ba sepela na réaction te akenda ki église tango ki église na poto tango ki église akutani na ndeko mwasi pire camarade na meilleur ami na azapi na ba camarade na les amis de mes amis bon nyo so ba yebani me baza pire na kana best friend na wana mais best friend na personne na batu na yi ba komi na église tango ba komi na église moko ya pire camarade na ye pire ba camarade na libanda moko na bango ayaki église oyo bande kwana basambela bon so basambela place moko église pasteur até les resili tant babandi ko bima ndeko mwasa bandi ko bima mbala moko sœur wana camarade na libanda aye alobi mama bodi bien nani oyo nini ça va bwebwele ça va daddy azabi papa zabi daddy azabi tonton azabi bien
papa azakuna abi ate na ebisa tonton nana posa na swana yo na tonton abi oza posa soye na tonton abi oui nana posa swana yo na tonton abi papa yo na sola na diacre na sola yo na sola mondimi na nanyo ok ma chérie na lobano boye oyebi toza bato nani ko kabula relation na yo te na copine na yo na best friend na yo camarade na biso mais toza bato esala biso bien te camarade na biso wana tango azala na babar toza na biso nyonso toyebisaka ye ke eloko osala mabe wana za pire yo mwana mama na yo bosali makambo ebele boyebani ba secret ebele okoboma muninga notina niveau wana te c'est vrai que yo za na intérêt te que ozolo ba na sala ka ngana osala ngana ndenge mabete mobile na mutalingi mwasi ngana ochaka mobile na lest te yo ko ocha mobile na lest na mwasi ya makangu te to loba na combien de fois et arrive quand même so to va na bar au mona mobile na yo avai na la cheese na makangu au mona yepa ye ta mususu avani na bango toko silika wana na bar toko silika mais to yebisaka yo te mais emataka biso ngai même na prometa mobali na yo ke na kofunda ye pa na yo soki kama na nga na lobite biso to bai to kofunda ye parce que toza batu e sala mabe ndeko mwasi abi na oloba abi ya solo abi oui bazalaka na mobali bazalaki na mobali so bakabwani ok mais bazalaki batu bayebi batu nyonso bayebi ndeka ezalaka papa wo solo na bato mama pando sola papa tiki bato wo solo la akomi ko poussa na pembe place bazalaki la sœur a telemi na camarade na ye papa telemi mbala moko ndeko wana mwasa lobi papa bonjour oh bonjour abi papa je vous avais promis non que na ko funda yo devant maman et na lingaki na funda yo libanda te na ngena wa fundo na kati église na lingaki na fundo na kati église po biso soto sambela la place moko mobile ya sali mwa koseka mutakwe na vélo tu veux dire quoi habiter papa na lo benali solo petite wana la chiza master na biso aza muninga malamu te tant tozalaka biso na staff bazalaka bozalaka pe na ye na master na biso papa webi nde to silika kati to ninga na bane ko pekiso même na lo baike na kofundo pa mwasi na yo yango na fundi yo pa ya madame na yo po ayeba ke obandaki ko bima na chiza pe azaki confirmer na olibanda kama na biso ayeba ki maza pirier akoboma muninga bonso mwasi wana za maladi papa boza na bana na bino to bane ko pekisa yo to bai na otika mais camarade baneka ko lobake eza vie na bango ngana za na nga femme be mariée te bwebo wana mbala moko de comment ça c'est pas grave merci beaucoup ma chérie merci beaucoup de comment ça miss pesinga sou pasi na kina voiture na si mobile ngabi regarde comment tu ozoko humilier nga kaka mobile ote ndeti fille wana na munya meli ba sky mingi ba sky za wa whisky na munya meli ba whisky mingi habité ameli whisky te mutaza na église ay kolobana a prometa ki o déjà la famille est si là nango abi miss de miss ti nazo vanda boye na okoka suko so sa copine nga bien te copine nga lokwa za ne mutu ba copine baza so sa likambo abosani na ya komine mafu benga nga ye ninga o benga nga sute abi na o benga su copine nga te pona oyuka kilo na sina lobela makambo mais sala nga passe na benga ke sute mais ce que copine lokola comprendre lokola yebinga to wumeli pena na relation a komi trop ko utiliser a benga ngo so na téléphone allô oh master ndenyo benga nga sute ma chérie ma copine pourquoi tu m'appelles plus abi ausala akosana ayebi makambo ya salanga na esika kete na obengo mikona zokipe poto benga na tous les jours na master nanga to leka na 2 jours 3 jours te do photo benga na siko lokwa na obengete akomi ko utiliser même maman abotiye copine best friend meilleure amie akomi abengi mama na bango mama bon pa ebili solo mama ya best friend abengi siko ndeko mwasi ya libala ya boni mikole bele oyo kotala ngai te boni papa za bien bobongisa mukolo boya kotala ngako abi problème te mama zolo baka bon poka abongisa bango abi miss wana za mwana mama nanga o asali nga boye et puis likolo nango oyebi siko relation na bango ndenge ni eza garder omoni chiza libanda boyo kasiko lisolo bomoni chiza oyo aza libanda ndeko mwasi oyo meilleure amie akabwana mobali na eti papa bana na ye meilleure amie papa ya bana na ye cousin na ye azalaka kopi boza somwe
tala lisolo meilleur ami azalaka mwasi libala bomoni mobali na ye toto mobali ne papa papi cousin na ye Thierry azalaka mobali ya la chiza yango place meilleur ami bayebana na la chiza po azalaka copine ya cousin ya mobali na ye ya ndaku donc bagarda relation wana siko me yo siko ata kutu petite wana oyebanaki na ye po azalaka mobali mwasi ya cousin ya mobali na yo ya papa bano akala wana za master na yo ya ndaku bozali baba pire yo bina ye pe to bana ko sola bien po to yebana bien mais wana za pire yo mais ndenge nini o préféré o teka libala ya pire yo pona petite wana za mwasi ya cousin ya mobali na yo kala bakabwana bango pe la famille po ani tozo za la monter mama bena baninga ko wana siko to benga ngoni la famille nga na yebite na meki ko pesa ndeko nde pasi na ezakaka chiza ku te po bazasuna mobali nete pasi na ezakaka ke copine na ye a brader relation amour o yazaki nango a brader relation mais bolamu pe abimis bolamu nde eleki ebele fi wana kali kambu wana te mais to salani makama malamu ebele ba famille na biso ba yebani mais pourquoi elle a fait ça est-ce qu'on a commis na kilo pour na sola na ye est-ce que aza camarade ma trahison voilà ma wesila na mitema bato aza camarade malamu to mabe la famille bolo bananu ya lobi ke aboya ki ko bete la copine na ye masolo ya mobali na ye libanda nenga sala libanda po bato bakoloba ke yo okabwana de na mobali na yo olingi okabwana pe susu ongo kabula muninga azana libala yango abanga ki na ye ayebisaka ye makambo o ezoleka libanda yango banaye ko boya bino bomoni ndenge ni la famille nga pe na pesa ende kunanga mwasi conseil po azokoka te culpabilité azoka mutema kilo po na camarade na ye relation baby mais ba yebani très bien mobali na ye même azoloba ke c'est vrai que c'est moi nga munaza mabe mais ta copine là elle était là aussi elle était là parce que soki azalaki copine malamu nga na yebisaki yango nga biso azalaki copine malamu ata mobali no azalaki na buzoba na misu na ye mais soki ya azalaki copine malamu ando telema mobali na yo mobali no nga azalaka place o amoni camarade no anga kota na chiza wana te anga bana okima anga bana oza musika mais lokola yebi ke yo comme camarade na yo achaka à l'aise yango bana ko yana camarade no wana yango bana ko yana chiza place camarade no azali ba vani pe place moko ba meli pe mo eloko. Soyons sages. C'est la jalousie, aza copine mabe et wana diable. Donc a continué la relation wana te. Elle a envié son ami. Et ça te que a protéger liba la camarade na ye. Ba te beye bazara na couple a ebi ke na couple oyo mobali camarade nanga mobali na za na mwasi libanda. Na bi na oyebisa nanga yete po eko bebisa relation na bango. Est-ce que ça lika mabe? Voilà. Merci beaucoup la famille. Liso na biso pourquoi lelo ya ngwana to sara soy to teki to beti triste réalité pour Miss aza à la base maman oyo to sœur oyo to petite sœur oyo Miss a solo laka ba triste réalité après ça conseil to ba obati la ba relation to bati la ba relation lelo comme pas suppose muta malamu so zui muninga no mobo ya malamu ya to ba kovanda to zara na facilité te ya ko bebisa relation même na kati ya bolingo na kati ya mabala na biso ba papa na biso infidélité za mabe infidélité zali maladie ya mabe so ke koti na kati ya couple e bebisaka na kati ya infidélité et baby sarande bana biso to koka bwana biso on s'en fout papa na mama to kabwa na biso po esimbité mais bana o ba mesani déjà na affection ya papa na mama na ndago bana o bazalaka ensemble na papa na bango lelo soki bazate boyebi pasi wana nde ezalaka pa bana totalaka so to komi na ba âge moko boye totalaka intérêt na biso ba parenté totala pe intérêt bana soki papa ozobima ozobebisa motema mama ba mama pe babini na okokana ngai te yonga na ovana ngalo kwa ba mama kala te e ba mama kala babela ka bestoma ba mama kala bakufaka ba mama kala basala boy ngai na okokana ngai te na tiki mutu soka tiki moi si soka